kasi bilenge ya église Mangembo Bandalungwa bango pi balalite na domaine bango ekambamaka na prophétesse Bijou Nikuba Mitonga bango babongisi projection ya film pona mokolo ya samedi 29 avril et bongo ekozala milulu ya kosakana te makambo ezebele ekoleka kuna kasi spécialité ezande projection ya film bolanda Nathalie Atatama na ilema o asali na bandeko ya jeunesse. Domaine ya jeunesse ya église de Mangembo Bandalungwa na département na yango ya compagnon de Daniel babongiseli biso bilenge nyonso ya engumba mokonzi Kinshasa milulu minene ya projection ya film oyo babengi na lopoto La fille qui croyait au miracle. Na tina na yango bandeko ya jeunesse bango balobi boye. Organiser soirée moko ya to sepela entre jeunes chrétiens. Parce que tout ça, tout remarqué moi mingi que les jeunes chrétiens bakansara loko na sina yambi yesu non se détendre sous souté non se pelali sous souté alors biso to bi non to zwa cadre moko euro 5 sa biso to ye to za na projection ya film to za na makambo mo ebele ozala ya ko se divertir en tout cas dans les seigneurs pour biso to za cadre sous souté biso to zakara en église donc faut que pe cadre moko ya détente pe kara en église yango to organiser ki journée wana ya projection ya film na ba activité mususu culturelle et Hollande pour biso to kota boîte te to kena ba terrasse te donc to créer cadre moko oyo ko réunir ba jeunes chrétiens. D'ailleurs, tu as créé un concept de bengi yango jeune équilibré. Voilà, activité ekozala samedi le 29 na 17h30 na église à Mangembo na salle Peniel. Ba yo ba fokata église à Mangembo ba salle Peniel passe ezala. Donc tu invité ba tu nyonso o azali jeune. Le rôle ndeko nanga mo c'est ko le ba to créer concept jeune équilibré et lien ko le ba te soko yambi yeso comme jeune moko démodé. Non non, na kitoko na yo c'est la nzambe, na kitoko na yo parler en langue, mais le but que to yé tout se divertir. Comme tu connais la boîte, il faut que l'église ait offert ce cadre. Voilà pourquoi jeunesse église à Mangembo et offrir ce cadre on a pour tout se divertir dans les seigneurs. Nakati wana ça na programme belé. Il y aura de la danse, il y aura de l'humour, il y aura un mix DJ chrétien qui sera là pour mettre le show dans les seigneurs. Voilà, c'est très important. On va vraiment s'enjailler, mais dans les seigneurs. Ndeko elenge mwasi pe mobali esengeli na biso tozala ba jeune équilibré na boye milulu yango ekozala mokolo ya samedi 29 avril na ngonga ya 17h30 na salle Peniel ya église de Mangembo Bandalungwa et bongo entrée ezali ofele yaka yaya okosepela.